Nzokande Michel Ekoutou. Baboma qui est pas baninga na ba pasteur ou comment? Pour découvrir en émission à l'élo. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Liwaya évangéliste Michel Ekoutou, ma vérité mingezali. Ba côté la genda kwanganga qui se côté na église na ba pasteur pour basa muninga na bango mabe et liwa na bango ba gagner nini point d'interrogation. Et ba oyo bazolobela évangéliste Michel Ekoutou mabe entre honnête que ba prophète Ngefa oyo azoloba mabe c'est comme si que Ngefa dans la vie ya normal. Bacha évangéliste Michel Ekoutou bacha Ngefa. Nanyango azali exemplaire, nanyango azotambusa makambo ya nzambe bien, azali na conduite comportement moya bien. To pona évangéliste Michel Ekoutou soki azalaki vivant. Bangefa wana baza ba exemplaire te. Azoya koloba makambo ya muninga, mais ye moko azali pire que muninga, asalaka mabe kutu koleka oyo ke baninga mosusu bazosala. Ba pharisiens, ba scribes, les tombeaux blanchis que vous êtes. Mbote mbote na bino nyonso bozola na biso, bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana oto ya koloba ke nzamba bo to kwaye biso so bina maso azosalela biso elongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mukwa ya motema ya Vivence Domo depuis Londres na mama Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston mama Cécile Chika depuis la Suisse nzamba lola amona yo motema papa lui Mayala na Ottawa na pesi bino mbote petite sœur Sarah Yoka motema papa Cédric Lolendo depuis Québec bonzambe na bonzambe Lola, Ezofuta, Simana, Antoya, Koloba, Kenzamba, Boto, voyez, vous tous qui êtes en train de nous suivre, veuillez partager cette vidéo. Bon, s'abonner massivement à la chaîne. La biscane, bozo, la nabiswana, quota au s'abonner à la voix céleste, activer cloche et en notification, et partager cette vidéo dans le groupe, dans les réseaux sociaux, tinela, on va amis connaissance na yo, ba proche, ba famille, que vous allez bien makasi. Tozali, na, pasteur, papi. C'est ça? Oui, pasteur. Papi, Louindoula. Papi, Lundula. Ah, ok. Pasteur Papi, ça va? Oui, ça va. Bonne santé. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. C'est quoi, restauration de la santé côté. Santé Boujaki? Oui, santé Boujaki, comme Yakoubou Missa. Mouta Zalaki, plus cher. Plus cher? Donc, Zalaki sous papa na moi nate, na tinga spiritualité. Donc, na pendant comme qui famille Kouchou. Famille Ekoutou. Mais famille Ekoutou, zolo ba yo trahi papa na yo, ok, yuko sangana ba pour votre information. Na moni affiche ya séminaire photo no wana na kat, mais na ba oyo ke papa na yo to bana ko solo la évangéliste Michel Ekoutou, abana ko lela na komo na bango, ba salier mabe azol prier azol lela na komo na bango, mais on n'a pas compris si maliwa na ye au sangani na ba ennemi bon tolo ba ke ba ennemi te mais ba oyo ba sala papa na o mabe selon ba dire ya papa na ndenge ayebisi nga temps adaki na nous vivant. En tout cas merci beaucoup papa Alvin soki na yeko répondre na invitation na yo puisque yo zalaki penda moninga malamu ya papa na ngai évangéliste Michel Ekoutou abandaki kolobela ngai kombo na yo tango nyonso ozalaki penda moninga malamu moni na yembangu pona répondre pe na sokola buzoba nyonso oyo elobami panda liwa na ye bayebaki penza évangéliste Michete onso bana komoni na TV onso so kutena na nzela kabeli $20 onso kabeli $50 mais bayebaki vina ete ba buzoba oyo elobami balobi ke babengisaki nganga na sangana na bango ngana sangana na bango te dans vrai dit na sangana na bango te bazwaki photo na ngai tant bazwi photo na ngai batiango na fiche pe babengi nga na téléphone po baza baninga oyo tozalaki na bango na église pas évangile oui papa na bino oui to yambaki bango bazalaki ba pasteur bazalaki penda bana ya médité bazalaki bana ya médité bazalaki bana médité donc David na pasteur David mibale wana bazalaki bango ba David David Poutou na David Ben bazalaki bana ya médité ba pasteur bayaki nde bayaka koya kosunga moninga na ministère moninga mutu abengaki bango to bango nde bayaki kaka koya oyebi te soki bayaki kuna ndenge nini mais bango bapasteur bakomi kosambela pa moninga na bango bapasteur ozomona te ke eza lushe bango baa na baministère na bango bapasteur ndeni bakoya komikomisa bana ya moninga na bango pasteur parce que namonaki bamisu babatizaki na bango kobatize oui bamosusu bon eloko mpenza esalaki ke toyina bamosusu surtout na
baptême ya pasteur pasteur qui là David Poutou. David Poutou. Babatiza qui est? Babatiza qui? Mais moi, je connais David, c'est un ami avec qui Tokoli na beau marché wana. Donc, moi, kala, abana ministère kala. Va même peut-être que du bosso, il y a évangile, c'est écoutu à la peine à l'église, mais n'est pas côté église, aye wana ke babatiser akoma. Moi, on a du source ya molimo. Tandis que yemo David a pas na molimo ebele. Ami comme si moi na molimo ya tu peux babatiser. Je n'avais pas compris. Mais on n'a pas comprendre peut-être pasteur Bible lobby tant que muta komi une nouvelle création une nouvelle créature biloko kaleko yaka biloko sika et yaka ndoto nai et loko liboso muta va comme chrétien zokanani baptême. Bon dans ce niveau là oyo même et comment ko banque sa biso église comment na pasteur ateyaka alobaka makambo nzambe na ebite pasteur ya kokoma tina niveau ya kozwa baptême et le bel bino et le côté vraiment ba kisaki biso na simaka ya baptême na yeto comment ko banque na église. OK to comment na ba réserve na ye ebele to comment peut na ba réserve ne bon siko to monaki tina niveau pasteur oteyaka osala ka pa délivrance o lobaka maloba ya nzambe siko ko matina niveau ke muninga pasteur ko batisa yo siko koma ki pasteur ndengini. Et écoute, tu as tout na qui était que pour cause du baptême. Yemoko, écoute, tu es yemoko. Yemoko na kati église alobi ke ngai pe parmi bato ba uza baptême na uza baptême. Évangéliste c'est comme papa na alobi oh. Sur temps où prière sili évangéliste a pe ngai pe mel pasteur. Tala makamna na domona et pas passer pour toi. Alobi uza baptême. Est-ce que un pasteur na uza baptême ngapa? Na ibite so uza ngona ndengeni. Ito kome ko tuna na entre papa na mwana. Papa kesho wana. Je le connais kaka ezali black, mais to komi à la veille. Ngamu tato tindela bango nzembo. Tato tindela bango nzembo ba video ezali, bazo baptême. Batu nyonso baba batisa bina tala boye a changer bilamba yepa côté na batisi. Pasteur. Bon. On se montre que côté wana un peu moi des autres moi yeda et pas écoutu. Nyo oko ya mabaninga na ba pasteur, au pesi ba confiance au baptiser pe bango sans que tout na volonté nzambe malgré zolo ba abana koyebisa ke bango ne ba panze église ne ba bomeli ministère. Oui, batuana et le rôle ne salaki ke bango ba ya en église. Bon, na kolongola muke pasteur Ben David. Pasteur Ben David même yemoko tant ba bebani abana ko yebisa biso en église que pasteur Ben David a un problème na yete. OK. Ben David a un problème. Ben David a même qui na vent ya passer Poutou. Poutou David. Oui. Ben a même qui na vent ya passer Poutou. Puisque tant passer Poutou a yé na makambo na ye wana biloko na ye ndenga yaki nango na église et puis na église ne tozalaki wana bango tu ba yaki wana bazaki na poste te. À part kaka ba o bazaki na poste kaka bana évangéliste Michel Koutou. Ban évangéliste Michel Koutou, ngai nazalaki cordon adjoint. Maman Katia nazalaki coordinatrice titulaire. Donc tant maman Katia longwe ndenga siko na komi nani cordon titulaire. Je connais nazalaki bango to bana ko ya wana et puis pour tout. Na ebite soka te ya to deux dimanche to trois dimanche. Ya bana ko kaka ngam na bana benga putu. Tu prière si na bana benga et puis aya ko clôturer prière. Aya mati a clôturer prière. Peu avant clôturer prière abandi ko avant ko sakola yo ba bengi clôturer prière donc même bisakole oyo évangéliste betaki ya ko yaka kaka batwana oyo évangéliste telemsaki tanga bana oteya tanga sakola yepa bana otelemsa na clôturer la prière sko papa na malembe to koma côté kuna ya clôturer la prière na bisakole. OK olobi que pasteur Ben David amemanaki na mopepe na pasteur David. Vous voulez dire quoi? C'est comme si que pasteur David Poutounde ayaki ko pense église akimisi bandimi na église ou commandé nini que pasteur Ben ako memana na mopepe ya pasteur David Poutou o ayepe na kati église que alongo akende. Qu'est-ce qui s'est passé? Songi ou comment? Mais non, les problèmes ezalaki songi te. Les problèmes ezalaki bango bana okanisa ke na kati église mutu oya simbaki église on dirait mama kati. Po banda iko pesa o musutuka abandi ko teka kaboye église mo bima bato ya kana na église ba pesa ka professeur wa mama kati
Maman kati Dieu me dit ceci. Dieu me parle ceci. Joie offrande moko munene. Sala yango pesa mo papa na yo, monsieur Kuchu. Et tu plutôt ko kabolanga na yo wana putu mtalo biloko wana. Parlez là. Sala offrande moko. Offrande wana ko sala wana ngana yo to otango ko pesa wana na évangéliste monsieur Kuchu. Monsieur Kuchu pe ko liango ya poto to kabolanga biso mbale mbongo. Monsieur Kuchu na sima ko yebisa kati ko pesa lokote. Ah. Oui. Comment ça? Alors c'est ko pesa lokote. Mais pas David des autres, il que Katia pesi mongo, Michel mongo, moko. David. Non. Alors ben là quand on peut non. Évangéliste Michel Kuchu azalaki égoïste tena makambo. Mwana mobali wana nazoloba naza liboso ya bataka ya chaîne na biso évangéliste Michel Kuchu bazolandanga. Mwana mobali wana na to travailler na ye côté ya mbongo, côté ya matière mbongo. Yemoko nenu, yemoko David a bénéficié ba mbongo ebele. Ya nani ya évangéliste Michel Kuchu a bénéficié même na bilamba. Même na basapat. Ah bon? A bénéficié biloko ebele. Na zawana. Jamais ko lobaki o évangéliste bana ko mbongo, a pese mbongo, azo melaye. Et puis, attrape mwana na ite, attrape mutu moko yaki pona musala. Toyebe pe sika ya bimela kite mais ayai ko chabino poa ceux qui ezala yete yetanwa ye ba kite comme au salma bandimi ebeleti banda papa évangéliste Michel Kuchu asali évangile asali musala nzambe ye moko ya ye kokuta église wana etongama ya ye kokuta tango évangéliste Michel Kuchu abandi église pour toi zalate même ngana zalate tango ndama pese vision même mama wana babengo wana nanu serkati babengo serkati mutu moko tazalaka abandi église na ye azo mettre nga masolo chaque fois que avant bande église alala ba nuit de prière 350 nuits de prière et na septième mairie comme molang ndesika ndamba bisaka bande église siko yalo bake yem tayel ko film cette église pourquoi parce que bandimba zaite tant David aye da ba non c'est selon yende to soli bandimba comme auto na tidi banda c'est pour cela tant wa longwe na église évangéliste Michel Kuchaba suko ce gazo te yazo chaka caméra liboso bandimba silaki na église après départ à David église na non église kaukate évangéliste Michel Kuchu ye David akuta ye na batu David akuta biso plein David akuta biso to organiser bakiti wana oya zo loba wana muta pesa action de grâce à bakiti wana ezali mwana ya mama kati wa jouer na pesi yembo te sika zali bakiti ça mwana wana tango a voyage ali boso ke Turquie ye ne asumi bakiti wana ko pesa wana te don église loka moni soka pesa mbongo sala lokotende pesi ne te souvenir mwana mama kati oyo jouer yem ta pesa ka donc na voyage sala ka tanga sali voyage tanga ye asumi ba don bakiti na ko tanga église ezali kite ke o yem aya ko film église ye nanu kutu évangéliste Michel Kuchu nani kwa nalo bana biso komi na biso mobimba wana eyebi ye tono tambola maison par maison abana ko ye atika na ko sala église na bandima batute ati ko sala évangéliste Michel Kuchu abana ko kota to koti azwi bible na ye eloko oyo alakisinga yango to mekana ko beta li solo to zonga ko beta li solo ya pasteur Ben ke memana ki na pepe ya pasteur mputu tanga ye na nina iba par là mais kako amemani na mopepa putu ndeni songi okotaki pasteur puta bango lia Michel évangéliste na cesse malgré yamba ki ou comment qu'est-ce qui s'est passé au juste selon li solo nazoloba o eza vérité selon li solo ezali papa na Michel Kuchu avandi singai alobi église zolinga epanzana église zolinga epanzana wana siko ben David akomo yele sur église ba pesi même ma programme matin ya dimanche ayate to ko molandela nini après to yoka ba soupçon ka ba loba papa ebisinga lobi passer pour tout pour et comment que pour passer ben wana avant d'aller première église ko zala awa ben passer ben David azala ki net na
Et c'est quand on a moto wana na point wana avant quand on a couloir. Donc 5 minutes à 8 minutes. Ah ouais, OK, comme il pas naïe. So ce que prière c'est le qu'on a déjà il est passé David il est pas qui peut na tango moto oyo afongola ki passer Ben David bana ya l'église moi sinaï. Moi sinaï ka ndenga landaka na télévision akuta na maté évangéliste. Ne moi ça comme ya moi ça moya ko zo ba prière tant que zo ba prière papa évangéliste a sakoli pona moi ça ben na moni be mobali na yo esika zali bana ko ya kokota azabe musala nzambe nanu kuta mona passer Ben David te nana mona ite mais sakoli pona moi sinike mobali no bana ko ya aw ko sambela wa ndenge nzamba tali singai pe le ka mikolo mingi te ne akomo ya ndesika ba ko yebana na passer putu wana ne tango bano kende kuna selon évangéliste va ba ko sala mutu akufi dikamote selon évangéliste alobi ke ayibisanga ke pour toi donc kende ko loba buzoba kuna alobi ke ngana tambla na via des autres ngana zana via kindumba ngana zo tambla na tambo église bien te akeko bete lango Ben David. Ah bon? Wana sikoyo papa sikoyo azo bete langa abina zo bona déjà danger ngana pour tout à partir wana kuta boya ka ko benga so pour tout la téléphone. Donc, tu n'es que pasteur Ben à longue église parce que évangéliste, ça y est, ça vient avec peut-être que on peut soutenir le ministère quoi. Pasteur Ben. Oui, pasteur Ben, on peut soutenir le ministère. On n'est pas à ça la paix, à ça la place à bien. Okay. Donc, si je vous comprends bien, que pour tout David il est à Tchèque pour la que Ben à longue. Oh, longue, peut-être que évangéliste autant pour la vie à ma baie. Vie à ma baie, vie à Wana sikoyo na évangéliste ndio yebisanga hi. Azota mu église. Est-ce que makamwana eza ya lukuta to ya solo? Eza lukuta. Que évangéliste azali na base belé na église. Papa Alvin na kokota induma na église. Faiblesse na ya wana ki abana ko tamu église mabe. Lukuta évangéliste nazo yebisa yo lelo nazo yebisa bana na nzambe nyonso. Évangéliste eza na bana base belé babanda ko ya na église. Po balinga ye. Mateya évangéliste kimisa bana base belé. Abana ko linga black te na makamantsabe. Oui. Bon makamuto yoki ke adai na basu ki 2-3 sœurs na non lukuta ok David pour toi ça ko elaki bon asakoli sœur kati boye asakoli sœur mususu oh boye asakoli sœur mususu donc ce qui 4 à 5 personnes wana on dirait to yebela ki yeka ki azai na sœur kati menzo kande selon menine adai na 3-4 sœurs na église abana ko leka bango la bango David aye ko ya na église aye makambo église. Oui, maman église te men. Pasteur bongo azali na église. Oui, ayo makambo église. Bongo inalobi yo makambo ele kana chaîne na yo. Soki ine netinga ina ye na chaîne na yo. Soki yo makambo ndengo banda chaîne na yo. Na ndengo komi lelo. Na ndengo sali. Ngana ye sika epa na yo ko soutenir na chaîne. Et c'est na koyeba makambo soit oyo sala na chaîne avant ngai. Tout na lisolo aneza ya lukuta o ke ba na basi ba makango ebele na non évangéliste abandaki ko yebisa bana basi nyonso na église ke awa sokozo yelanga yela nzambe ko yelanga te yela nzambe yaka wa nzamba speso mobali o yanga na pambola libala wana ebena bana basi kitoko bana ko ya na église bana bakima kaka pona mateya wana. Évangile à kota pe bikota kota te ya on est précipité liwana non évangéliste à côté bikota kota te évangéliste abana ko yebisanga chaque fois bon on dirait que mutu moko yeba kake on dirait que mutu moko yeba ki abanda ki penda azwa ki penda tango formé ngana ko yebisanga yi même to tambra na mutu kangana ye azwa yebisanga yi okotikala na charge ngai na ko déplacer okotikala na charge oko déplacer nzambe basangisaka na kisite principe nzambe kima masumu tambola na kobanga nzambe nde makambo evangéliste mingi chaque fois oh évangéliste papa livina kokosa yo te naza na mwana mobali wana atiki shock moko epa na nga moto mpenza kotisinga makasi na makambo nzambe ozomona botambola na mutu boke na ye
bango bazoloba bango yango moni lelo ke naye ko répondre batu nyonso basala ki so naye ko répondre bango nani oyo ndenge osali introduction na yo na bandeli nani oyo vraiment na âge évangéliste to tambola na ngai nde na mara ko tambola na mingi toke na banque boy to bimisi $2000 bimisi $2000 boy évangéliste akozwa $2000 wana toke na chaîne to futi 400 toke na chaîne to futi 300 toke na chaîne to futi omona pe na $2000 wana eye ko tikala tanto $50 avec mon négatikali azula sanga musala bi musala ne basala awa akokende awa teya osuka boye l'église kaka 5 personnes baye o balandi na chaîne na suka mon batu baye 5 penatei combien de bon de bébé $2000 siko mutabongo oyo bango bazokosa ba faux témoignage bazobosana musala oyo ya sali ya nzambe pene bazokosana ba faux témoignage ke azalaki na basi ke azalaki na basi na église sikoyo mutu azoteya kuta azokimisa na bana basi na mateya na ye. Bon, papa papi bandeko bazolanda biso de partout tozongi na lisolo ya nani oyo ya ben scott lo ye nde abengisaki oyo eza teke bosangani non lisolo ya ben ntango papa akufi comme papa bandaki kolobaka kaka ke ye aza na problème ya ben te aza na problème ya ben te ben amemaki na influence alingaki ben mpe makasi alingaki ben makasi siko ntango papa akufi comme réputation ebebaki ke ben mpe bakei bakesa l'église bona na matanga wana comme biso tobanovanda na l'église na matanga wana ben abengaki ngai po aza numéro ya téléphone nanga abenga allo pasteur bonjour mes condoléances merci beaucoup papa en tout cas naza na posa nazwa information ndenge évangéliste akufi estce na église wana nakokoma te puisque tala kaka ndenge aza grand frère nakoko ya te na église wana esika okoko ya te na po ye mpe aza kaka pembeni kaka église nasalaki déplacement comme mokolo abengi ngai nakende ndenge apesa information ndenge évangéliste akufaki ntango nake kuna nakekuta david na ben oui nakekuta david kuna passe david tana kazaka ben abengi ngai ye moko ntango nakei nakekuta na passe david kuna nakuti passe david kuna na tosolo na bango na solo na passe david ben napesi information napesi ndenge papa akufaki bona boye na ndenge nakenda ozoyende kote azalaki ok c'est bon abi soki bopesali programme oyebisa ngai bongo natinda ta contribution na bimi na zongi tosolo na bango bongo tana bimi na zongi to continue matanga nani programme bimaki banda wana abenga nga tokutana na bango tama bembezaki na morgue na ndenge tokundi na ndenge tosali makambo tu atikala mpe kobenga nga pete atikala mpe kopesa contribution oyo alobaki te eleki nango mpe sikoyo natala kaka boye affiche ebimi namatala boye photo na ngai bapesi ngai na jour nateya mercredi natala boye na tongo ya non mardi nani passer ben akomeli ngai na whatsapp ke tu dois prêcher le mercredi ekomi mercredi yango na tongo na biso na oya te oya koteya te nakendaki pete nakendaki te peut-être que liwa ndenge ekotya bango kolobaki bazobundisa ye banani aba bazobundisa ye kobundisa na ye oyo babanda kobundisa ye vraiment atikala kobetela nga lisolo atikala kobetela nga lisolo ya bato bazobundisa ye te mais bitumba mpenza ezalaki même si ekomaki meme ntina niveau lokola bandaki kotika mutuka na prince bakendaki meme poison oyo azwi ya 2025 oyo bakendaki meme bapakoli poine meme na bapakoli poison na poine ya mutuka na ye bapakolaki poine na mutuka na ye wana siko ntango azwi poison wana batraite nde abandaki kopesa siko message na kati église ke batindaki bato bapakola poison na poine ya mutuka na ngai nde poison wana oyo nazwi atour oyo ya 2025 yango wana donc bitumba mpenza ezalaki babandaki kolandela ye bato yango mpe babandaki kolandela ye toyebi te soki babandaki kowuta wapi soki babandaki kobundisa ye na façon nini donc puis papa alvin avant évangéliste akufa biso nde tobandaki comprendre te na église avant évangéliste akufa 3 semaines après mateya na ye soki azoteya na église
abana ko lobaka boza la ngai ata na zate église ko tikala passer papier azali bo église ko tikala boza la makasi na prière boza ngai na l'accepter loko mususu te l'accepter no prière ngai kutu ndenge nazali awa nzambe ndenge nasaleli nzambe makasi boy soki bato moko bayeba kotsanga na nzela mabe ke nasalela nzambe na nzela kisi nakoyebisa kaka nzambe zwanga ndenge nazali boy. C'est ça le message. Après 3 semaines à Koufi. Matin, il y a une église. Abandaki côté ya. On dirait que moko. Si on a une église, tu vas nous quitter. Naïe, pas tu vas nous quitter nzela moko. Tu dis que mon amour, tu vas nous passer papier. Sois fort. Sois fort. Nous avons déplacé église étigala et pas naïe. Nous avons déplacé église étigala et pas naïe. Ça la peine l'idée. Pour tigala na mukumba. Tala nazo lakisa yo makambo nyonso ndenge basalaka na église. Nazo lakisa yo ndenge bakamba ka église. Nazo lakisa yo ndenge tosambelaka. Nazo lakisa yo vision ya église. D'ailleurs quand vision église so mela yango. Sibitima. Vendredi asuka tozalaka na matonga. Vendredi asuka ndiki samedi lobe okufa tozalaka ngana ye. To yena ye esika na zali kona. Epa na biso. Epa na bino kuna to sali émission asuka na ye. Vendredi yake yalbi atiki nga wana albi pour comme ça ngapé journaliste ngapé na bana ko yamba to sali mission suka lebi kwa to zana to yamba na sala de mission yo ko sala moko ngapé na sala moko ya bandi sali alobi na kei pona na kena ndolo na landela makambo ya permis nete permis yango soki mika soki se bimi na epte sope se na ebite na asombi kanini na banki asombi formulaire ya permis na banki ndeto yena ngo akomena ya sali première mission to kiti na sia tiki ngai akei ngana te ko sala mission moko na mutu na evangeliste moko wana ya kawana après ça silisi to kangi biloko to somba yake ndemo komona na suka yango wana oyo ngana tumona lobi ayo ko lobi na ngosi koyo ngana lali veiller na lali veiller na église ya vendredi tana zomi na kila la veiller na église yeto mona ni te to benga kaka boni bien yekuta yebsanga donc à partir ya mercredi ya semaine oyo akufaki ngana zo sentir nzoto mabe nazo kama mabe kolemba na kati ya nzoto na ibengi ya nazo sentir mabe nazo kondira nzo bela nazo comprendre te soki nini na meliki sezo simbate à partir ya mercredi jeudi kaka le même yemu ta bengi ngalbe lokola nzoto za kolemba boy na linga kati obela yemu zo bizanga na linga kati obela mais somba serum na sombi serum na meli nzoto ezo komaka bien te nzoka ndeli kambo eza déjà na nzoto na nzela nalali veille vendredi samedi na tongo nakena ndako na sokoli nakena sombi courant pour sala courant prépayé na sombi courant prépayé na yena église sala zongi na église ba 9h nakena beti code courant zongi na côté na kati église na yo ka pongi na lali pongi samedi wana nalali pongi makasi na tandili puta moko wana na lali pongi na pelisi ba parapaka na komi 12h 13h fimo ba kolo lupango na koti ya pasteur lali mondeni ngabi fina lali ola na lali ala musinga fiwana to bando solo na yo évangéliste azaki na posa na ngai aluka ngabi peut-être ndendo komi près à fin du mois pour na futa bino mais nana pesi ngabe mbongo te peut-être benga yo bino pe bolinga kozwa mbongo afanti bolinga kozwa mbongo afanti ça va dire vous savez que peut-être soka pesi mbongo lobby dimanche na opesa yo poto na sini ok après tango asilisi bongo 13h30 appelle les côtés papa Levin appelle les côtés inconnu allô bonjour c'est le pasteur papi oui c'est moi abi tozana mutu asali accident awa na njili brasserie tozana posa na oya awa siko batangi koma mutu te appelle mo pe kati tangi kati to bano solo na biso na bano bisa fiona papi mutu moko asali accident na ye mutu asali accident te ona kati église après quelque temps appelle mo sezo monsieur allô pasteur papi na yoka ye évangéliste alobi avait passé papi sala noki na zela yo sala noki papa na bise papa oyi na sala accident bimi wana na kena mama osimba mbongo église apesi nga 30,000 na zwi moto na komi na kitambo abengi nga ye moko passé papi oya na mutu kate yaka na moto na zela yo na komi na victoire na zwi quartier 1 azobenga ngai ti balimete azokenda azobenga ngai na komi na njil na quartier 1 abengi ngai na zoyoka siko ndenge akomi obengela ngai na koboka ndire mo changement na côté ya pema nzambe sunga na koma ko longwa ngana longwe wa
kolonga na longwe tina koma na esika accéder salamaki na komi 16h30 et mana longwe 13h30 awa pena toke na moto ezaki trop loin okoma kana komi boye papa le vie maçon aye kozwa ata maçon aye kozwa ngai okoma kana komi wana boye c'était grave okoma kana komi boye na moni asandi déjà makila des fois asandi déjà makila des fois asandi makila nga na komi na bandi koningisa atalinga deux fois et atalinga trois fois atalinga mbala liboso ya mibale ya misatu na sali boloboko ta sali boloboko na malobeza suti sali boko eloboko bo ngaka sona kanisi tona tele bisa itanga tanga na simbe loboko to simba ndete mbote tanginga makasi après 3 minutes loboko na elepe ne ba pesinga transfert ba lobi kende mbana moko na set ina juste transfert na zuna lalisi awa to bando ya nzela na zo sala kutu ba asine na zo finaye na ma peut-être au ya zo bougete j'attends de comme na set ne ba ko déclarer que oyene bembe. Est-ce que na hôpital et dispensaire to hôpital ezaki dispensaire na coin penda na fond na dispensaire na kawanta hémorragie interne salamaki il fallait que ba transférer mbala moko dans la commune na pour garder kana ezaki grave à cet accident makila ezobima ba transférer mbala moko à cet accident 11h bango ba garder na rating wanga na commune mutakufi. Oh là là, il faut être peut-être hémorragie parce que ça la choc la tali ko to tali na choc penda na choc apasoli tanga awa pasuki na lokolo pasuki pasuki pourquoi ba mimaki na hôpital pasuki penda ba mosape munene koti na kati pasuki na kuti déjà batongi déjà batie bana ba dispenser ba bango ko ka mboko tonde donc na fin fond penda ko na kisata penda ko ta suka mbala liboso na koma ba to kuna donc il ba ko to basala ba ndunda ba bibilanga bato batika ko interpréter ba biloko moko bazoloba na ba télévision mais to moni ba misusu ba ngefa bani ke liwa na mais yango na ko répondre bango liwa ya écoute évangile c'est normalité vie appréciée mikolo ba jeune bazo ke no simba kisi bisimba simba ya onde zo boma ba jeune pasteur rebelle na évangéliste Michel Koutou a gagné vie na yen évangile évangéliste Michel Koutou abana ko envier pe pototé puisque ce tali évangéliste même ndenga botami ba musu ba ko gagner vie kaka na évangile évangéliste Michel Koutou abotami papa na bango asalaka aza mutu munene na époque Mobutu mutali bosa tonga ndako étage na mbudi papa ba évangéliste Koutou soko tali CV évangéliste Koutou abotami akuti ja mutuka bakana utika bango na mutuka na classe ba musu bazolo bana bazolo tia ka balo baka biloba loba évangéliste Michel Koutou famille awa taka mi parler de mabotami ya na bazana ba Canada ba France ba Suisse amana ko vie potote alors pourquoi ba monsieur bazo que non vie potote na habite et là qui se passe simbate évangéliste asimba qui cité moi na pale na simba qui sale mais nani un prophète comme Ngefa est-ce que molimo nzambe nde mutelo belie masumu na ye mo ko parce que Ngefa bon ça m'engage que moi prophète Ngefa pour nanga na considérer net que mosa na nzambe te to benge mesenge fa to tayena makamusu mais to benge nyonso tout mais sauf un serviteur de Dieu ndani ya ko tenir ba papa bon ki asimba ki son dire que molimo mo sonde tali c'est que Michel asimbi bakisi papa to luka baba na luka ba vie na bango na bambongo na bango ko na ba compte na bango baza bata lokuta bata bongo vraiment eza place bo sali penda musala oyo muninga sali iko yebisanga siko soki batanga ka Bible bayebisanga soki batanga ka Bible Jésus Christ oyo tokumisaka na kwa akufa na liwani Jésus Christ oyo biso tokumisaka na oyo tobenga Yesu Kolo Yesu akufa na liwani liwa bien Yesu Kolo mais Yesu a mission na ezali bongo fala akufa bongo soki nzambe pa lobaki mission ya évangéliste kodala pe bongo après finalement âge amke bongo ezala kapeti bongo bamususu pe bongo bamususu pe na Bible tomona bakoma barwa na âge ya 17 ans bakoma te parce que bazo mona que liwa ya Michel ute pa na nzambe te za mort mystérieuse bongo siko liwa ya nani ya Michel ute pa nzambe te liwa ya Branham uta ndeni akufa na accident na mwasi okay liwa ya Branham akufa na accident na mutu na mwasi ya biki mbala kufi Jean-Baptiste un prophète authentique Jean-Baptiste prophète authentique azolo ba bisakole ba kata mutu ya Jean-Baptiste batamusa ngona bassin na plateau bassin ngona fête akufa liwani mususu wala babaka soki mutu likolo na se za soki polo kufa liwa bongo te
papa ke mutu na kolo Pierre. soki Pierre soki nani papa ke mbumba akufi mutu na se makolo likolo Etienne la pine na mabanga. Bon, voilà, pasteur papi, na bandeko nyonso to bazolanda biso. Question nango ezali ke olobi ke par rapport ya bisakoli. OK. To koma na suka ya émission na biso kala mingi te. OK. Et comment net ke nini bituma ya bisako na église ou comment parce que Michel na ndenge to sololi na pasteur David. Pasteur David pour tout yenda bana ko sakola na église wa Michel bana ka roteya. Michel ya ko memana na mupepe ya lisako tanga moni ke pasteur David ayena eloko asika na église lisako mais Michel bana ka ko na ba prière na ya délivrance mais pasteur David nde amemaki lisako li pe masakoli na nyon to asakola na église ko kisama. Faut reconnaître grâce à Moninga quand même. Bato, pas contredire nani yemoko. Passer pour tout. Passer pour tout, ce qui peut nous amener à ndamba solo. Jamais on va contenir biloko. Yango na lobby ke moni, et là on a lobby ke Lion azate, pampuku bakomo sakana. Est-ce que pendant nani passer pour tout boye, batele misi pendant boye. Na li sapoli, na évangéliste Michel Kutu. Ngana yebisi ke ngana nena banako benga ye aya ko clôturer prière siko bisa kolonga na solo kasi na église na bino mais na solo ngo wapi kasi na kati église kasi bisa kolonga na solo tant bozo pesa temps zo sakola non les problèmes les problèmes bandima kuma ko talela nde zo négliger Michel évangéliste Michel kuma ko bangela e non abano bangete Michel zalaki moto alonama Michel zalaki moto ndamba benga Michel apande église na lisakoli kuta bana boya lisakoli puisque lisakoli eza penza evanisa église te abana ko vana minga na bana banselma siko beta na masakoli ya David oya beta pe ko kisama amelisa bino pe ayebi pete na masakoli ngana yebi ka masakoli oya ko kisama eza masakoli ya évangéliste mais évangéliste au sakola na bato oya bazana mutafut awuti na Orlando na itsoki na Irlande asakoli pona ya bondil pona ye cancer limo afuta vya ofuta mais abana o sakola tanga moni David azo sakola non pas David makam batu tanga bazo uta poto bazoya wana poto na commune église te azo sakola pona batu na poto bazoya mutafuti billet wana poto na commune église te quand même bisakola David et sali que église na bisakola David sali le côté David asali pe musala moko te na église David asali pe kutu yemoko kutu na église yemoko David bapesi na pesi ya plan clôturer prière oyo nyonso ayebe aza contre église oyo église amène de ko boa ke libanda bo pesa na huile azui huile ake sopa na porte busobe eletaki nani église esantaki nani ye moko na cher nzambe atalisi ngai oyo nyonso aza contre église oyo église mène de ko boa ke libanda azui huile ake kosopa ngo na porte église sikoyo église ebwaka nani. Et pourquoi bino bobwakisa ye David mais wana kotalisa biso régi tobwakisa ye te nayebisi yo baréalité oyo ekomaki réalité oyo ekomaki ke oyo papa yebisenga ke akomaki kopanza esango libanda ke atambola mabe aza na vie ya kindumba o nga nayebi mwana mobali wana ateyaki mpenza liloba nzambe na ndenge so wana na pasteur David Poto non évangéliste ateyaki mpenza nzambe mpe bato banaki kobanga nzambe siko pourquoi que ok boyami David Poto akoma su kopanza tant mosusu ke Michel akoma kokosela ye makambo tant akoma su kotonga Michel ndeni akoma kolia lie na sese ndeni malamu ya Michel apesaka confiance ndenge azalaki en vie abandaki kolinga moto ezala mwana mobali ezala mwana mwasi soki eloko bango babandaki komona ke Michel aotambola na kindumba ça veut dire ke ezala mwana mobali ezala mwana mwasi abandaki kolinga bato makasi azalaki na balobaka nini kopona te donc soki alingi yo alingi yo soki apesi confiance soki asola na mwana mwasi soki oyebi te okanisaka ta mwasi na ye donc Michel abwakisaki David abansu kolinga David apartir ya témoignage oyo abana kokisongisongi kasi abana kolia esese kasi malgré ke ayambaki ntango ayoki yango alibe moto oyo nga na tosunga ye nazozwa mbongo na nga na topesa ye mpe na bilamba etouta poto papa moko awuta poto aye abana kovanda na mboko nini oloki de revoir Kinshasa nini Kasangulu papa moko awuta poto biso sikoyo tobana comprendre David te sikoyo nayebi biso makambo esika makambo oyo biso tobana comprendre te papa moko awuta poto aye alandaka biso na chaîne na biso na poto aye awuti France aye abana ovanda na Kasangulu lokola ndako na mongo ezalaki na Kasangulu azoya kozwa moto ti awa aye na kati église en pleine prière aye na baveste mibale aye na basapato soki bisapato na ceinture aye l'évangéliste alibi bilamba na ayelaki yo mais nalali na butu
nalali na butu namoni bozowelela bilamba na yeli yo na pasero na putu nalali na butu soki putu akozala reconnaissant soki alandi makambo oyo soko bengi ye soko akobenga yo akoyebisa verité papa wana uta poto bilamba na mpe bakabolango bango mibale papa wana alobi ke naloti ndoto na butu afana yana bilamba oyo naloti na yo kopesa bilamba na yelaki yo me bozowela yango na pasero alakisi dani pasteur poto en pleine église, en pleine dimanche. L'évangile a compris l'autre. Évangile a compris. Ngabi, tant qu'on et le roi salami na yebisi na sim église après des journées de papa kepa. Ka saka o bozo verse o bozo bundala na putu et ko la ministère. Kepa. Ngam na yebisi ayi ko sona bi après na mbote. Pour ce que révéler le comment après son mbote. Après na mbote bi kepa. Après na mbote bi oza pesa na mutu. Ya yo bino sko selon bino et comment est que David pourtant ngaboto la évangile. Mais ça la bongo. Yo mona ke église mbimba. Siko yebisanga ke mona église mbimba surtout les langa. Todo yamba. L'église ne langa todo yamba. Todo yamba batu ya poto ba oyata 10 ne poto na église. Siko poto ndabana otea ba musiko. Poto ndatomela église mo. Ba mona 10 personnes à cette église, ba uti poto, ba uti Belgique, ba uti Canada, ba uti boy. 10 personnes ba uti poto. Siko yem ndabana otea ba ngo. Siko papa, mais quand on yebisa biso. Na kati église c'est comme si que David Poutunde ndenge yoki que évangile ba otamona bien. C'est comme si que David Poutunde ba otamona bien par rapport na bino nyonso. Non, papa. David a dans la vie à sanctification. Bon ye. Vie à mobulu abasa zayi na. Ye vie à mobulu bongo biso yebi vie na ye. Ba ye baka mutu so vane quartier moko. Ye ona uta so salongo. So yango keba na vie. So moni muta uta ka musika ya ko sambe alonga kingasa na ko sambla na ngalema. Keba na batabongo. Et comment est-il à niveau que évangile kabila moi si na essayer un mot na kati église. Lokuta kabila moi cité atikala ko pete moi cité. Ye abana yana fiancé na ye. Abana yana fiancé mo ka munene ko pembe. Abana yana fiancé bo ko kabila moi cité. Ye abana yana fiancé na ye. To fiancé na so proposante na ye. So ba bale to bale na ebiti. Bon ye fiancé abana tamla na abala ye. Fiancé abana tamla ne wana pembe na abala ye. Pour yo to lo ba mabe muninga pour yo so fiancé abana tamla na ye wana abala ye. Fiancé abana yana na église. Église me yebi abana yana fiancé mo ka munene wana. Abala ye. So fiancé na so pe likamune. Abala ye. Son agneau surtout David dans lobby au baso lobby la si écoute. Ozo se reprocher na elo moko te. Eloko moko ya ko se reprocher na ngo ezate papa Alvin. Ngai na yebi mwana mbali wana atambola ki bon ye na yo ki na la ki yango. Alobi soki sere moko na église oya mana ko lingi. Siko sere ngo na église. Sere wana mbali na yeza frère na ko tanga mbali frère riche. Frère riche azaki mwana église. Sere wana ye na église balingani na frère na église. Siko yazala susu makangu ya sere wana. Siko yo aya pe kondima église nani libana frère na ya église. Kuto évangéliste muta sakola epa ya sere wana. Alobi mwana nzambe otalisanga mobali moko azolanda yo mikolo yo. Eza mobali avina yo. Kaka mzonga ndeza frère l'église. Évangéliste ndo sakola pona sere wana. Na songi siko mukolango évangéliste alobi pa sere alobi na moni nzambe otalisanga mobali moko. Azo déranger mikolo eza mobali avina yo. Parce que tant ozo ba prophétie à David ezali ya lokote ezali ya solo te. Na yebi sika sakola te, na yebi sika ya sakola te, mais kamni ya sakola. Na yebi ka bana ko sakola ka ke mingi sakola ne mingi wana ko ya pa évangéliste kati mungu. Et pourquoi quand il pas kati? Na yebi te, je ko ka bana mo peut-être sur ka sakola pona ye a quelque chose. Ah bon? Oui. Mais quand il solo kati munga ndengo beti du solo ne pe bima on dirait que pour tout a comme qui proche ya kati que évangéliste et ça la magie que non départ à kati il paraîtrait que pour tout monde à salagi que kati a benana a quitté évangéliste Michel Koutou pasi nange zali na ndenga nazana papa Levin ezali pasi ya pour tout pasi nange zali na douleur na ba regret ezali pona évangéliste Katimunga azali mwana Ekuchu mafuta oya azana ngona na mutuna ye eza mafuta ya Ekuchu
Alors, qu'est-ce qui s'est passé que Yepa Boakissa Ekutu a se retiré dans le ministère Ekutu? Aux hommes, on a été que pasteur Ben accueilli, Katipe accueilli, Bakoumi proche, il n'a Poutou. C'est comme si que Poutou n'a accueilli pasteur Amalam que évangéliste Michel. Non, Poutou n'a accueilli pasteur Amalam. Les zones d'Iwana, Batibatika Kolobango. Évangéliste Katimunga, Azala, Nana Yetoza Papa Moko. Ba consacrer biso eloko moko. Mais loko na regret na ngezali ke po atika kingai musika na leli papa ngamoko. Soka ayaki matanga te. So regret na ngezaka yango wana po puisque atika kinga musika puisque mafuta o ezali kolona ye eza évangéliste Michel Ekutu ba kolongola kango te. Qu'est-ce qui a fait la séparation de Maman Kati na évangéliste Michel Ekutu? Bon, et là qui prophétie à pasteur David, il était pasteur David. Ayebisaki Maman Kati que mobile ozo fréquenté aza un homme dédié dans mobile ya vie note. Et là qui prophétie wana nde mutu e fongola ki Maman Kati mi sute que aboa ki sa chancer na e mobile na o fallait que babala na évangéliste Michel Ekutu. Wana penza na koti na ba détail te na tikala koyeba te. Que na tikala pe koyeba te inebite soki Ekutu abana koyeba makambo ngo ndenge nini na yebite évangéliste Michel Ekutu atikala ko présenter biso Katimunga ko mwasi na église te atikala pe comment na boye to bana déjà comprendre là dans l'église dans la nuit que non on dirait que le solo mo est entre évangéliste Michel Ekutu na Maman Kati là je ne sais pas na lobika mais na confirmer te na yebite ngapela na yebite na tikala atikala po évangéliste abana ko bombela biso lokote soki azalaki mwasi na yali ngai biso za mwasi na ye soki azalaki mutu na yali ngai biso aza mutu na ye o yango na lobi ke awa tout à l'heure to lobelo ko moke évangéliste abana ko linga même mwana mwasi même mwana mbali abana ko linga bango makasi a peso confiance pas sur le soki mwana mwasi ko ndima o pensaka ke mwana mwasi na ye aza mwasi na ye donc ko bwakisa ya évangéliste Katimunga monani peti na matanga te ya monani na matanga te soki yango siko regret na ngezalaki ya wana eloko nini wana ko bwakisa to ko se retirer to séparation ya Maman Katimunga alongo ministère ba ata mona suna évangéliste Ekutu te eloko nini s'est passé wana eloko nini s'est passé ki wana eza prophétie à David to ni qu'est-ce qui s'est passé au juste qu'est-ce qui s'était passé eza prophétie à David te eza ki prophétie à David pete ngai papa yebisaka nga ke akoma kokuta mingi Poutou pour Poutou ayebaki nani Poutou ayebaki Kati na nzela évangéliste Poutou mbala moko te azalaki na salongo kuna mbala moko nzamba révélé ye Kati non ayebaki Poutou ayebaki évangéliste Kati na nzela ya évangéliste sikoyo ba remarque oyo évangéliste banomona epai ya mama nani évangéliste Kati ezalaki ke kokuta Poutou na bureau ya Katimunga wana matongo sans que évangéliste ata informé donc comment on s'y prendre bango potamuso asirpra akende boya aleki na bureau évangéliste Katimunga aleka na batu ko atala na kati boye Poutou afandi basolo lipe me ezo lekila ye mais muto yo yebi na nzela na ngai so komi aba na okuta na ko sirprendre ngai ko awa makamni nango bino solo et puis tango solo na pe mona pe tango susu ye Poutou abengi pe évangéliste te kona salia na matongi mais tango solo ba surprise na ngane ba deuxième sens ebeti aleki wana amuni c'est ça biloko bana oyebisa ngai yango akoma ti ko kenti na ndako ya Maman Kati wana pe David Poutou wana na yebite soki bana okende kuna apare kaka mukola baptême mukola baptême nde oto telemaka libuso ya Maman Kati toka bwana évangéliste abimisi asimisaka mbongo mobo asimisaka mbongo mbongo ezaka $20 soki azopesa parcelle Poutou $20 wana Makati akota lupango na ye ngambo nalakisa Poutou ke apa Makati otelemi biso nyonso wana Makati akoti wana na lupango après ça bazopesa ye mbongo nabimisi mbongo $20 nasimisaka ngai abinanga change mbongo oyo opesa parcelle Poutou $10 po akende Poutou abotolinga $20 o ndeko na ngai abana okende abotolinga $20 o ndeko na ngai mbongo ndeko na ngai fona liango abana okende akende totala ninga na évangéliste seki yakeira mbongo après ça azwi porte-monnaie na ye apesi ngai 10 000 francs abifuta transport okutana kaka na église donc nayebi te soki akenda na absence na ngai soki mpe akenda
kaka mukolo nga alakisa ke ndaba makatika yao kaka mukolo bate moi te wana eda na poser question par rapport ya Okay. o ando bazoba o peke évangéliste okay non mutu no David akoma oketie pa kati munga sanke nga na yeba bo na boy peut-être ezaki ba jalousie mo ma placé aba o kanisela ba ma be mais mabe mo ezaki wana te non mabe moko ezalaki te mais mabe kaka ezalaki kaka ke mutu neti yo na ye pembeni na yo olakisinga nete papa ntango olakisinga papa oyo aza oyo ndeko na ngai sikoyo okomona ke ngai nazotika yo mbala moko yo okutaka ngai na ye sikoyo meme yo moko okomona nde okoma okuta sanke yo yeba sikoyo na yo moko sikoyo raisonner sikoyo atake mutu oyeba omona bato bakomosobola nini bakomi camarade boye bale mpona nini meme yo moko ekopesoli bako nakiba moto boye yo olakisinga mutu après ça mutu wana sikoyo ngai nakomotika yo nakomoleka mbala moko ya mutu wana meme yo moko osepela te donc c'est ça souvent tokomi na suka ngana ba o comprendre ni ko boule neti ke non onction à David putunde bangisa bino nyonso tout na église bo ba ko koka onction na yete bandimi ba kuma mimi ko se confier et pas David Potou ba mama Kati ba pasteur Ben ba misus ba ko yoka plus pasteur David Potou que pasteur Michel na église David adana eloko ya Nzambe na église même ndongo zana bana na yo lakisa musala ndama pesa ka manda na mutu moko na église ndamba pesa ka vision na mutu moko. Et puis, bisogno se de recoute église, on est tombé déjà. Même David, même évangéliste Kati, tu as déjà Michel Abanda église naïe, même David tangoye, tango, dengue David ayaki, sera kutaki église, dengue bandara na kinchuka, alingara di mata soutenir Michel. Mais y'a écoute église déjà batonga, basala makamtu batube bayak. Donc, pasteur David tangoye commis des camps. Quand il y a pasteur David, quand il y a évangéliste, écoute une église mort, c'est ça. Voilà ce que les projet peut-être les projets ndenge abana kosala et puis kaka ke ezali kaka ki jalousie beaucoup ti mutuna musala na ye beaucoup musala le ba makita par-ci par-là donc ça propriété question ya suki ezali ke otali caméra olobi ke pasteur David ada pasteur malamu te pourquoi ada pasteur amabe non pasteur David aza pasteur azaki pe mwana méditer avec passer peut toyeba qui était n'est pas comment na maître peut toyeba qui était mo panza ende mo panza donc azala ki pe na poste moko te na kati église maître biloko alobi awa na 100% nga na boyango eza biloko lokuta ezaki pe na prophétie te oyo malonga o influencer église ate ya pete ata ba 5 dimanche boyi abanote ya te ye ngam na bana ko benga ye aleki pour clôturer prière abu pia donc azaki penda mbuma ya malamu te par rapport ne akutaki musala ndenge ezoko marché na kati ya église ne akutaki bandimi ya Michel ne akutaki na mbongo ndenge ezokota na église ne akutaki soko eloko ebalo sala bango pasi papa soko afandi boy na biso soko to mesana ke eloko wana biso to mesana ke na biso na mutu na biso to mesana ke na papa na biso boko vanda boy na évangéliste Michel bapele ya poto ezokota donc appel qui ça ezalaka pas na ezalaki penda ezalaki na 5 mais appel ya poto nde ezalaki mingi siko ki jalousie wana nde salaki bango et puis mutu moko te na poto atikala kobenga évangéliste Michel Kuchu ndenge bato badefilaki na bachaine akosela ye makambo ke mutu moko atikala na poto atikala kobenga ye te ke o escroquer nga mbongo aliaki mbongo na ye et puis ekomaki tina niveau ke asombaka liso elamba te évangéliste Michel Kuchu amana asomba liso elamba te bilamba ezo uta poto batie basali koli oyo aye basali pa passer papi siko mutu abonga kini simbakisi mutu ka oyo akufi na ngwana eza mutu akabela ye mutu aseme asoma ngona mbongo na ye te asema ngona asoma ngona mbongo na ye te asoma mutu kana mutu apota akabela libina moni ndenge ozosala mosala zo mutu okimaka ta moi. Merci beaucoup papa papi message no kopesa na David pour toi Alando dans mes messages na kopesa pas passer pour tout David makambo to lobawa tango papa Michel azalaki en vie ozaki na droit koloba te koleka pe koloba te koloba te yango moni bato ebele bandimi yo te même na poto nazwi bapele ebele bato abengi nga bacontredire message na yo oyo lobi na makambo olobi bato bandimi yango te mais soki oza mwana na nzambe solo Michel Kuchu akufi na bakanda na yo akufi pena abanda koloba mingi ke aza na problème ya bene David te mais azalaki na problème na yo
mission na yo yaki na église oya kopanda église attaque pasteur attaque nganga nzambe ba pasteur bazalaka boye te mpe nayebisi na bato nyonso oyo balekaki kofinga kotonga kotiola matanga mowei tokotala mpe baliwa na bino esika bokufela tozela totala baliwa na bino soko bokufa ndenge nini Michel Kuchu akundami na honneur Michel Kuchu akundami mpenza na honneur église ne mpe eleli bato mosusu wana papa Alvin baza na baeglise te baprofete ya bamandia baprofete moko boyani babengaka bango nini bamakioniste boza na ta na 10 personnes bokambaka te boleki bobebisi lokuma mwana nzambe mpe bobosani meme na mosala ya sali mais suka nango ezali tokotala mpe baliwa na bino ndenge bokufa bamosusu bakunda bino na bakitambo bamosusu bakunda bino na mingati mais yakunda bino ne wana ozolobela prophète Ngefa oui nazokisi mutu nyonso oyo alobaki mabe nyonso tu Ngefa aloba eza lokuta surtout kutu ye ngai mwana Ekuchu atiki ngai ye Ekuchu abandaki kosala soki alobi na émission apesi adresse église avenue Antela numéro 14 bino mpe ntango bozoleka na bémission bopesaka mpe baadresse ya baeglise na bino botika kodiembelaka na baeglise ya baninga bokamba bato elanga eza monene epuis nalobi na bato nyonso neti pasteur David napesi message atika koleka na église kopesaka bainvitation na bandimi église bayaka esika esambela sala église na yo elanga eza monene te ya bato bandumba bazali bameli bangi bazali bato oyo baza na hôpital bazali Ekuchu ateyaki bato ye moko Ekuchu ateyaki bato ye moko tika kopesa bato nyonso oyo topesa bainvitation na église bazofunda yo epa na nga donc natika lider wana pardon azoya koyiba bandimi azokopesa bato invitation na église baleme bandimi Ekuchu atiki na oui batemwe bazali balakisi pasteur David aye kopesa invitation aninga récupérer bandimi ayiba bandimi évangile mosala na ye azalaki nango yango wana bandimi bazofunda ye deux sere balakisanga bainvitation oyo ya séminaire oyo abengisanga na kente oyo nga na boyaki aninga ayiba bango bakende kuna tika eloko wana ozobima mwana moke tika eloko wana oza nganga nzambe luka bandumba bazali bameli bange bazali luka kota na zamba kende na bawenze yo lobike yo mto yako mat église mais kasi kota na zamba kota na wenze oteya te orekipere bandimi tika kopesa bandimi bainvitation ya église mais eza propre toza pasteur donc si je comprends très bien ma prophétie nyonso tu David alobi ma prophétie pa abango besi na église na bino eza yalukuta prophétie ya solo eza te donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Na profiter pe na pesa prophète Ngefa mbote, prophète Ngefa s'est concentré na mamanzambi. Tika distraction wana. Au moins de ni laisse à comité. Hein? Les malheurs des autres doivent nous amener à réfléchir sur notre sort. Prophète Ngefa, fimbo nzamba beti de ni laisse. Ete ya yo. Nous on a ba distraction ça ba émission yo prophète mobiton mi dit pourquoi. Oh Ekuchu, Ndumba, faux prophète, Bonaboye, oh, comme tu n'as vie privée, n'a pas avec sa mariage, moi, ça, n'a pas de à l'école, on a quitté, il y a distraction, il y a moussalo, on a bien gagné, t'es prophète. Pardon. Zéro, c'est ça. Oh, comme tu n'as niveau, on a prophète. Après, il y a un sang qui n'a ni ma prophète, il y a solo. Donc, on compare prophète Ngefa, na prophète Samuel, c'est ça. Na prophète Nathan, na prophète Élisée, Élie. Oza musika na bango hein oza muke makasi yo tutu peut-être te nzamba yebi yo te nzamba patika robenga ote botika distraction muninga kufi apema na kimia tika distraction oh bona bo vie ya salite yo toza vie o ke Ngefa yo menara na vie o ke Ekuchu bana ko bene yana nyeza malamu yo kutoza pire que Ekuchu otamula mabe ke koleke Ekuchu Ngefa prophète John Ngefa oso okoli papa oya kopike na ba émission na ndengo ganga wana oyo kosala crise pamba ya AVC ne muninga no asali Denis l'histoire to sali crise okufi pamba ozo ganga AGC pusani luko pema zo makamanga moseye tika distraction wana tika vie ya masu se concentrer na mamanda mabengeli yo tika distraction wana bon na oto yo tata mukolo bozali na mwasi ozali na bana na oba mona bozo sa na TV wana non hein? C'est pas normal. Maramonza mango toko manangoti wapi. Hein? Changer mouké. Pasteur papi pour nous ça. Mon livre ya non évangile c'est Michel Ekuchu. Comment obimé la Ngefa hein?
kasi yango nazo senga pena bana bimela ta bango non nana ko mobimela bangefa évangéliste wa monsieur écoute ko mobimela ba bimela bango penda boye atalisa mo nzambo asalaki et puis monsieur Kuchu alakisi biso a présenter biso l'église mwasi moko oya poto wana mwasi wana kuzatina namba mukolo oyo bazosala makambo na bango libala nga ezaki mukolo église ngane natikalaki na église adana basi musu peme balobike ye côté wana dana makasi bazokosela 5 6 7 chance ba promesse ba mapala par-ci par-là bakosela ye makambo azalaki kana mwasi moko mama na biso Florence oyo aza na Canada Florence mama Florence oyo tozoyoka wana baser boye veuillez m'excuser paraître baser kati non makambo ya baser kati te nga nayebi évangéliste kati aza comme évangéliste na kati église loba ndenge obana koloba komi lisolo kati okomi obeta non nazoloba nde nazoloba nayebaki évangéliste kati comme mwasi ya papa Michete nayebaki évangéliste kati comme mosala na Nzambe nayebaki comme coordinatrice ya église. Merci. Mais pour tout le monde, vous pensez église, n'a bien selon yo. Mais n'a pas pensé na peut-être n'a pas pensé na n'habiter. Nzambe pa lobaka. Nzamba lobaka satape alobaka n'habiter. Yesu ko Satan ya ba ko lobela. Ba prophétie na ya Satan ya Nzambe. Mais satape alobaka lokola. Ya David ba prophétie ya zo loba ya Satan ya Nzambe. Et la propriétaire retenir yango. Ah ouais. Merci d'être venu. Numéro no ya téléphone non? Numéro ya na téléphone eza 200 un numéro qui met 200 plus 43 plus 243 89 83 23 733. Ok, merci Tocha Monase. Bande ko balingaki Michel Kuchu na so na mwana moko Moïse ezo sala na place. Ça ce qui a 13 ans, 13 à 14 ans. Donc bande bas non oh ya moi ça va encore publier mingi. Oh ya moi si on a peu donc baba baba on sunga ko lela vraiment et Kuchu boba on solana ko soutenir ministère ne boye ba ke Kuchu atiki bana mike bana kitoko mayele na so na mwana Moïse au senti que aza vraiment mayele kitoko intelligent donc au senti surtout ya moi si nzoto mike wana Nzambe donc Nzambe ye moka yebi Nzamba batela bana bino pe bozo boba ko solana et Kuchu boba ko lingaye bo soutenir vraiment ministère ya Ekuchu oyatiki bobo sana surtout bana oyete ya mwasi wana na oya mobile ceux qui va foutre za na rotiela bino yango boko mone ozala bien makasi bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke Nzamba boto kwa Yesu. Veuillez partager cette vidéo, partager la vidéo, vous s'abonner massivement à la chaîne de la Voix Céleste, activer cloche et notification de la chaîne. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, qu'on se trouve à la prochaine. Maloba Yasuka, Pasteur Papier. Maloba Yasuka, Bana Nzambe, chaîne à Biso Dana Nuya Kokangama, chaîne ya église. Oui, papa Tika ki, todo buna poto zongi sayango. Obana kolanda ba image nyonso bato bazoloba ke o église pendant église zali Bana Nzambe nyonso ndenge papa Tika ki bazongi na église. Malgré zala ke moi pasi, mais Bana Nzambe bazongi ba comprendre ezana ngoli wa ndenge Nzambe bengaki musali na ye. Bo lembate bolanda bilobela ya batu te bolanda bilobela ba pasteur ba prophète ba toloba te Nzambe ayi makambo sali soki Nzambe alingaki ta linga pa kufa te ata pour musu de mona to sala 4 tonneaux mais abika mais lokola Nzambe alingaki eza mokano na Nzambe kala mingi te bokozongela ba prière ndenge zalaki ba prière ta chaîne kangami moi ba notification ya ndenge ba bujaki ba botolaki ngame ba téléphone oyo ezaki ya biso ya téléphone moko ezaki église bana ko sala ba live bana ba botoli famille ba botolaki yango ba lobi ki soki to chaîne wana fo to longola kombo na ye bo eza eloko ya église ezaki chaîne ya église il faut continuer ko fate famille côté ambatala quand même to kozongisa chaîne pe ba lobi to longola kombo na ye bo lokola ba lobi to longola kombo na ye to kochaka Med TV to kochaka to zaka Med TV po bana Nzambe bana kolanda pozaki na ba prière en ligne ya dimanche ya mercredi ba prière d'attaque bana Nzambe bazolela mingi ngai passer pamina ko sire bino église ezali église kufite église pandani culte ezali chaque mercredi culte ezali mardi jeudi soki chaîne ezalaki déjà zongi nde bozolana déjà bakili na dimanche pe na 8h babenga numéro na ngai numéro na ngai wana ezali boko soki na ye ko yawa pona papa Alvin papa Alvin papa atikela nga consigne pona papa Alvin aza muninga ne malamu
Merci. mission ya pe suka na sali yango Moninga malamu, hein? Ah. David ne moninga mabe. te wana te mission na ngai ya suka na sali pe yango banda papa kufa sorti na ngai liboso na sali yango oyo Merci. kobima ngale mati awa na matonge nzambe apambola bino soki yesu amiye lelo te lobi tokokuta Merci d'être venu. Bonzambe na bonzambe lola. Les ofuta simana onto ya koloba ke nzamba boto kwaye. Lisusu apinama sazo sere biso ba o bozo na biso je crois bien que ozana posa ya émission promotion ozali pasteur ozali musicien chrétien ozana posa ya émission to promotion ozana nga mo Canada tozo koma wana Canada kala minute et dans juste pour 10 jours obegi biso bien avant to kutanto sala émission promotion ya album to ya mona émission na biso na niveau ya Canada kala minute tozo ya to sala 10 jours et puis to kende Europe et vous allez bien makasi soki oleki na émission na biso d'ava selesa bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya koloba ke nzamba boto kwa Yesu fa